Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na balandi nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canona bambote partout place bozwami ya bino Darling Love yeyo. Merci encore na confiance ozo pesanga na Betty Porte bo fongo lelinga na banda kuna bino na chaîne na bino Congo Check Check bo s'abonner na profiter na pesa mbote na patron na ngai papa Sibu Mutombo bo sa pembe leader a Mufube Umela papa. Pourquoi pas na Freddy Chibangu à Jetrad, hein? Balobi patron de patron Freddy Chibangu à Jetrad yene makambu na bosanite Fali Mazamba depuis France yayo yango wana na bosanite Hercule banvoie tout depuis London City nazole la Darling Love la solo solisanga et salanga bien solo ba sola yo quoi. Pourquoi pas na Freddy Loufoulouabou consolateur de cœur brisé depuis France yayo yango wana kaka neto mesana ko betela bino ba si je na chaîne na bino Congo Check Check TV na ba histoire bien le long de konabiso moko ya mobali depuis Londres abenga kinga alobi Darling Love mais quand un peu ko solola na bande ko na plateau loko na Congo Check Check TV bobeta ka ba histoire wana bobeta na histoire ya o ezo se passer entre ngana mwasi na ngato bana couple na biso. Moi la mobile wana ayokinga vraiment sonité abi Darling Love nazana mwasi nanga na banda na depuis Congo na ye na Londres na sali makasi na bengiye to bandi vi na biso na Londres to boti bana ni balé et yo ko arriver na moment moko boye nenge zara na poto outi musala boza moi fatigué boye moi ça comme ko chasko matata alobi ya koki ko vivre na mobali moko boyete kaka oyo abeta kaka juste kumoko to basoki ya beti kumoko esili ya lingi bongote ya lingi fois mais makaye vraiment mais makaye ba kende ba kuma na ba 4 5 ce de ko mobali azo batena sala nini na loba déjà na vie na ne na boti na moi si moko boye na kovanda kaka na yesko moi ça zo sala matata na izo ebate na tika ye kende tona sala ndenge nini. Nazana Clarisse Plasma nazana Benedict otoko solola na bango lelo ba pesa nonu ba point de vue na bango tala ndeko la biso mwasi ndenga zonyo kola mibali mobali na ye liboso za kito ebaki mibali nde banonyo kola basi mais tala ndenge ndeko la biso mwasi azo mener mobali vidir. Bonjour Clarisse Plasma. Bonjour Darling Love la canona. Bonjour papa Sibu Mutombo, hein? Bossa pembe mbotene belé. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Maman nanga moi na muluba. Hey, merci beaucoup. On répète encore sujet. Moi l'ambal moko boye depuis Londres bazaki na mwasi na Kinshasa awa ti ake poto ake na Londres abengisi mwasi na ye bakomi kuna babandi vina bango baboti bana mibale arrivé na ngonga moko bonenge zaka ba misala na poto papa komika kosuka na kumoko akomika kakosuka na kumako mama lobike yazo supporter lisul bongo te ya ko vivre na mobali oyo azo sukisa ye azo komisa ye te ba façon oyo ye alingelaka. Clarisse Plasma en tant que moi si mobali wana zo lela lobi ye alingi kaka moi si na mais moi ça zo déclarer bi ozo komisa ngate kote nga na zo linga na ebite place wana soki yo koki kolobani. Ouais, merci Darling Love pour la parole. Toi, tu as la biso la impression dans le banine. Dans le baboye, rapport sexuel y a un teza bolingo, mais quand même ce y a un pesate mambezate. Et c'est un peu y a un la bâtiment pipi la poussière, au tableau le pelle et ça la rend bien. Tant ou babandaki, na ipte so tonton abeti li solo kaka ndambu, soit assis le li solo. Tant babandaki. Abandaki maman na ba moko wana maman di maka na ba moko ou bien abandaki bien ndesi makomi bongo ponga na zo moye ya kota na kasa ben. Yeah, a raison. En tout cas, côté wana kota qui vraiment te nengo tuni wana ya lobi ke Darling yo mo ebika misana biso ndeza pas si msusu ba jour msusu ya arriva ke
na ye naza fatigué bon fatigue ngo pe na ebité to ko bando condamner na nte mama wana po fatigue ngo lelo ko yo o sala musa makasi o yende musulobi o yaka na fatigue wana te oso kenda libongo ba porteur ba mami kumba na libongo misala ngo bango bakumisa na poto ke o na uti musala la fatigue misala ba zo na poto kuna e komisa bango ba komisa bango na impuissance sexuelle c'est comme ça bango na bakumoko ngai mibali nazara na confiance à mobile te na vie na ngai oh na lo balance na confiance à mobile te qu'est-ce qui manque que akenda kope sa kumoko kuna soit deku libanda kota mwasi mususu alinga makango mobe libanda ayaka na mwa kuna emoko ya mawezanga pousse ezanga nguya na ndako donc papa soko moni que maman zo déclarer le quoi le lobby que okokoboya na yete parce que boboti le baki kobota na mwasi moko bato ope ba edaka bato soki peni na yo ezaki mukuse ekoma mulai bazali ba ope basalaka ke soki pe ezaki mukie ekoma munene bazali ba ope bapesa ngo nguya bazali toza ba bantu toza batu mwindu biso bokoko nde eza nini origine na biso soko moni ke zo simba te moi so déclare po nga pende na zabo darling love nga pena mobali nde ozabo so za ba 4 écouter en tout cas non c'est que soto meli ba Johnny Walker to meli mo ba tembo c'est photo matalikolo 4 coups ce ko ilanga coup moko nga na benga ngo à lever les rideaux et ça le quoi to longola nguya ya caresse na tendresse to tout comme sala na to leli mbanga to simba ni lo melinga mo mabele bani tango koma na point que ezaki na excité onde obimisi mwa mai wana ya mawa wana ya kuma kwa parce que yo elanga eloko bongo sana darling to za batuti ma plasma ezaka pe susu ndenge yo lobeli ke yake ne suki na bokoko za batu musu balimbi loko wana te poso lelo esi eloko nyonso ezaka na délai nango so lelo esi ya mundele ndeza mabe ya mundele za mabe preuve ba chirurgie esthétique yango bozo mona preuve nango ba publication na ba Facebook bozo mona ya bokoko daka madame Soua zalaka mama boti mwa mobali amese libele na pongi azo nimba maya mabele kweli mwana na mutakala na ye mutakala mwa mbale zote masute mwa mwa mbale kitoko me ako kolinga mwa ste boyeba pourquoi te mais zande po mutakala na ye sa nini ki mobali na ye ezalaka ta za na sensation wana ti ozo mona yango mona bokoko yango na bokoko nde basasa eloko na eloko aso bima na mundele esala donc eza ba kamoko rare mona ngo simba donc ndenge komi bongo papa exactement ce peu hémorroïde ba biloko tozo liaka au peso de tribu c'est ça ka te ko ba ke o fatigue à musala non yebe motala non nengo zalaki ya yata yo moko posa mtea mabe papa kumoko non ça on ça na ngoni na mi tie na place à moi si wana kumoko ça na tanga be yango à lever les rideaux non ça na ngoni. Merci Clarisse Plasma na kozongela yo na to solano un peu na bene okinde Clarisse Plasma lobby en tout cas kumoko na eze loko mote ya bengango à lever les rideaux na ebité yo au monde ndenge nini. Merci Darly pour la parole na lobai siko mama wana soit tantine wana tant alinga mobile pardon, avant on a fait son réponse nanga. La ligne tout non question non qui pas nao. Et c'est moi c'est un gars bote qui na mobile ya na so ba bote qui te. Ba bote déjà mbala lobby nanga darling love to boti déjà bana mi balé. Moko aza na 8 ans, moko aza sikoyo auti ko kisa inane. Ah. Tala, ouais ba moi ça na ça me mabe. Darling, te mabe par rapport à ni ya déclaré droit na e. Te, a ko déclaré te tomba lingana ke bandeli avant babota na mobile ana ebete mobile ana aboka ka kumoko ayebete to mobile ana to aza lingie bando vivre na mobile bu mobile akenda kana kumoko ba komi na niveau abota mo liboso ya mibale avant dina ye ya to tena makambo na logique tonga mona bongo fallait aboye mobile ana kana bande tonga linga kai pour mobile déjà bandé dans un coup de amoko mais tant mobile a ce que abandé na coup moko fallait c'est un mobile vérité na lingi na ngoli souté tika na nganga na vanda na nganga na lingi na ngana koma na bandé la na Kinshasa a voyager a bengi mwasi na ende za kaka nde baké bote la bana kuna c'est quoi changement de ça mais c'est comme mobile akei faut tala Darly moi ne bandeli na ebité soit babanda ki on anaki na Kinshasa mobile ando ke na moko deuxième troisième ton mobile ke inde kuna comme ce qu'on a kumako papa
moi bakuana moko na biso basi ta surtout moi c'est le kwanga vraiment Darling ta kanga bien nga moi c'est le kwanga na kondi makumote pa manzamba yo kanga kumote so tu papa melela nga kisi poto kende poto sito ke ata na moko na bitongo melenga kisi eloko ne ezaka likolo kitate so ta melela mo sine kisi na place mo sa ndo déclarer kendo linga mobile miso to bakabona da ba boti pe de ya bali mo sine ba vanda na ye baki sango lelo toyebi ke biso nyonso bakomo olobake eza na délai nango kosala ngo mpona 6 mois msusu pa mami na ne kokate omona eboyi nango ekomi ke kutu et empiré peut-être liboso zaye na moko wana en tout cas ezongi so kokata kopesa so ata moko wana te te baki sezali ya baki sa bokoko baboyo yango te ezali mais kaka bino moba basi nga so na senti ke mbali azochelanga exemple soki kita mata azochelanga nkoro na kolinga mobali wana tenga linga mbala za naturel mais na kamo yo zotina ndeko mobali ke akene na bakisi ya bokoko akene kisi ya bokoko pa mwasi na ye azo déclarer nini ke mobali asukisa ke na baku moko yango fa ke na bokoko na place bakabona mwasi na ye mais wana eza maladie te ben eza maladie te eza ke ndenge ya nzoto ya mutu ndenge azaleli ye mais asukaka na ye kaka na moko wana oui ndenge ya mutu nzambe asali mutu mobali asuka na ku moko jamais eza pratiquement impossible ndeko na biso nga na oyebi soki ozobela ndeko na nga mbali obela ku moko na ye moko azo msomona bongo ka babilo mwa bongo bandeka mibala bongo pe balingaka mingi caresse te voilà balinga caresse te bazaka trop brutal maman tango papa moko aza musu pe mona bota moi ça comme na célébrité comme matina TV darling musu azaka bongo komika na mupende ka atika lotika onka na mupende wana donc ndeko na bisa moi ça souffrir donc yo vraiment doza wana yo faut luka solution o misalisa na bokoko osimba mbongo Londres za mboka mbongo osimba mbongo musalana oyo esali ke yo kufa mukongo wana ozwaka mbongo nango luka moye oya na Afrique koto ndeko na biso mobali azotala biso alobi ke azo reconnaître te ka kufi mukongo ezake azo yanga na tuni azaki bongo te akomi bongo to ne po mwasi na ye azali boma te darling to za batu pour moi si depuis wana ti babandi na kin awa na ki chérie tina nde combien longwe na kin awa moi si pour ndima ye na ndimite ka ndima ke ka pona poto te c'est que peut-être na kin on a trouvé non ça normal tant a commis pena na poto amoni na mibala ndenge na ndenge ba réalité ya poto darling normal te jamais on trouver un normal pour mobile bazalaki na ye abandi na moko moi si première fois moi ça comprendre deuxième fois moi ça comprendre troisième fois comprendre car jamais moi ça comme mobile wana ba docteur ba comme belé ana kin a futa biya ya na kin aya ko mi traiter njoto na ye moi c'est ça lembi na ye po mingi to comme oyeba bande ko lambiso mimbali ba na poto bengi si moi ça comme kuna boye akombo ko malmene ye abando sala oh peut-être na ndili solo bien so ezalika lembi mobile linga avouer pe ka lembi lembi ete eza nini nde ona bisa mobali nde a comprendre te lembi est déjà plasma pas mobile a lobby bien a préciser ka lobby moi ça autre matata ke abima na ndako ye kuta boy na yeke babenga na mobile moi si pena zondima ke ngande na kende na tika lembi ete so alemba ke na nde na yebeli basi ya poto alinga bengele mbila kosele makambo amikata ta Gillette pa benga na ye oyo albande ko luka po moi si tia comme na niveau abimisa biloko na ye akende po aza biloko na ye abimisa ngo libanda ya tina niveau wana ingela sa moi si d'accord mo ke po mobile tout azo passer ne rapport mobile na siko zo commissaire tina ba 4 ku 5 ku ndenge moi sa lingaki po mo na koto kuna mobile na ye azo katia sentiment na 4 est mobile to ngokota ka boye a verser mbala moko moi si sentiment e makasi akoma komi kangela mbala se ya ngai kende na yo soko moni mobile na boko misai sanjoto na ye mama kanga bisaka na yo kende pa mobile azo commission ba 4 ku 5 kwata 10 kende ya tonda ndenge olingi na sisi zongela non plasma po plasma za na malobani asisa ke onte okata kiye
na banda lo bakboye ndeko na biso mobali musala oye bomiye mukongo wana musala wana aseka zwela ngo mbongo donc aya na Afrique boye aya oluka solution soki moi ça na moi si mabe ngala ko condamner moi si wana te soki moi ça na moi si mabe ngala kete parce que bino boye bibise là bas c'est poto bien moi c'est poto so aboyi mobali alingi su mobali te akoluka kutu te ko aluka ba raison soki nini soki ya ba lopeso opese ba explication ezala te aosala oyo ya koki kosala za capable ko sala pe makambe komi ozomona darling mais ti akomi na yesa mobali neke ngai nazokoka ba kumoko wana lever les rideaux ngala benga lever les rideaux wana nazokoka ngotie c'est que quelque part azana posa lingi mobile le mais et le kozo baby ça ce que tu moi trouble na couple bango ça couple bango kimia et aka po mobile na ko satisfaire yete ba pesi biso sujet au poto pe sa solution ngala ye na TV pour na kabula bango ti libana bango bandina bandana kin moi ça convaincant mobile a convaincant moi si yango ebimi bango ti na Londres donc ndeko na bisa mobile soko lingo ça heureux na vie na yo pour loko linga moi so linga ba no mingi nga plasma na lobi boye ceux qui na poto kuno za na confesse ba médecine traditionnelle eza kuna te yaka boye na Kinshasa botela ka internet mi wa bata wifi bozo loka biso te bata mega kota na internet au mona ban tiri bazana mama buka mbeto azana donc tala batna yo sala publicité mutu te mais c'est ça pour na opeso mayele luka bango ba tradi praticien na bien ba au moins appela que yo moko tango kozonga kuna mama e moko so que papa le loto pema pour moni lobby ozokise nga mo écoute na chama ina se eza quitté. Merci beaucoup. Tu comme déjà presque na shit déjà ben conseil ni nos opé ça na ndeko na biso mwasi wana po na nanga mobile ana problème te ya lingi mwasi na ye ali posa na ye vraiment zaka mwasi na ye accepter kaka lolenge oyo azaleli parce que na mwasi pe alingi bongo te conseil ni nos opé ça na mwana mwasi wana conseil na opé ça mwasi ana ya omoni conseil na opé ça yo mobile na yo loko alingaka yo pe nango zana olingi na mobile na yo mais loko ekimisa oka likambu na mbetu ozana besoin ozoka vraiment sentir ya soko lingi ba docteur bazebele luka ba docteur o ba koki ko aider mobile na yo soit luki na mobile na yo encore pakole ngo na kati na bor na ye odango pakole yango mobile no akosala ngo ndenge nyoso yo lingi ata ko bwaka na ye mama iwana kana kumoko mais ekowumela ce que lingi bongo luka kisi mais na place ozwana nu okanga bisaka so wole okanga bisaka mobala no landa wana ozo beto ba 4 kuya na yaya oyebi eta dame na eta lio po mobala na kolongo na ndaku no mobile no lelo azui mosi moko boya komo vanda na ye okomo na okomo ko bazua moko boy yonde mto yo kapasi soigner mobile na yo so lingo kitana kin okisina kin oluki ba docteur o basasa ba pona basasa mibali pona biloko na bango etelema ya kana kina zo benga yo ndeko na nga mwasi so lingi mobali na yo pona ko aider ko vanda libala na bino yaka kitana kin luka ba docteur basasa ba kisi o basala ba kisa bokoko ba aider mobali na yo yango na ka conseil na opesa na ye. Merci beaucoup Ben. J'espère ndeko na biso akoyoka conseil plasma conseil ni nozo pesa na ndeko na biso ya mobali pe na ndeko na biso ya mwasi na minute yo couple wana eza vraiment na matata makasi. Ouais, yango kala odelo ba na suka ba ya soit mwasi aye soit mobali aye mais gosenga mingi yemo pe mobali so esa loka ke bakisi mo yende mobali mkando ko utiliser moi si ceux qui mobali moi ça na temps akoko ya kin awa aluki solution parce que ya musika wana eza pena bien te bango ba ya penda o expliquer mutu kana yo mutu asali nini asali loki c'est bien au moins peke ezongisi mutu na moi force et là musu pe boye baka ko travailler trop na ko bomba makambu na mutu na malili na bino apoto wana ezalaka bien te neto ba bibalo bazana na risi bazala toujours dans puissance sexuelle so ko yebi ko bomba mutaka na bien te mais o ba yeba ko bomba mutaka na bien na risi bazaka bien bomona alati kola alati cycliste alati na no sous-culotte alati cycliste azui kola bakisi après azui pantalon na akola tata 3 pantalons pour nini a protéger bord bien malili pe bebi sa bord
ozomona darling beloko ala musu bato pe babosana yango ta musu na kina zali bote mponga nayebi ke vrai no komona kinoa asi basheri na ye penda ku moko esimba te donc ezalaka kaka mususu 3 ti likolo jeune garçon nyonso po osana na nayebi ke nde na olobela couple wana nayebi ke basana bango trop jeune nde onanga mobali bamalili apoto na bebisaka babilo musu bo liara le ramindele kuna ye détruire bino pe faut ko liara pe biloko la biso pe ya mboka ako stinda bata sobele biloko batindele par kuna ozo liara biloko la biso mboka eza na trop naturel biloko mundele aboko lango trop na ba produits chimiques yango peut-être ozo mona pe détruire bando na biso mususu ya mibali ezo pesa ba hémorroïde mimio na impuissance sexuelle biloko wana donc faut voir nos régime alimentaire na ye bata bango bale mwasi na mobali agenda na bango eza nde nini moko na bango akiti kin aya luki solution mpona moninga mpo nayebi ke balingani na bango bienga na kopanza te libala oyo eboti bana napesa conseil moko ya buzoba na tv etonke naza responsable mama ya mwana nakoloba bongo te nayebi mpasi ya kobokola bana j'espère que nasuki nanga wana. Ok, merci beaucoup bambote ata na 3 personnes baye ayo quoi po tolingi déjà tokabwana. Ouais, mbote nanga na pesi kaka na vie nanga Michel Diasonama na Amsterdam Michokoto na Amsterdam vie nanga Kandanzambi vie nanga Kandanzambi vraiment donc na kati Amsterdam bambote no yango wana vie nanga Mingwilu na kati ya Amsterdam mikolo na sala Amsterdam makasi JP Panda para responsable JP Panda na Suisse bambote no belé motema mama afi mavungu na suki nanga wana. Merci beaucoup Ben Tozo Kabona, moi 3 personnes mon beauté. Nga na petit mbote nanga na famille nangai o bazolanda ngai. Famille nangai Mama Élysée na Canada. Moi ça pasteur o bakanga masolo vraiment na Canada. Famille Kitata ba mbote na binangwana na pesi mbote na ya nanga na Afrique du Sud ya nangai na pesi mbote sikozali maître et nade mobalelengi na pesi mbote sikozali na pesi mbote na mamito mambuku na Paris moi ça pembe sotali misu na yo bangi obo sirente mais sirente na pesi ba gros bisous ya ozaleki nao ba mbote nongwana. Ok, merci beaucoup Darling Love na boki komba mutumo mabe ausilika vie la ngeza les blancs zola Kandanzambi balobi pena ye muto royal enveloppe quoi et moi et place à Amsterdam les blancs la Kandanzambi. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez été belé à Kolanda Darling Love. La canon, balobi canon, toujours canon. Na profité na pesa encore bambote nanga, na ba tout ba soutenaka ba émission nyonso Darling Love va présenter na Congo Check TV. Pe ba o ba soutenaka Congo Check TV. Pourquoi pas na Freddy Chibangu Agetrad, patron des patrons, na Bossanité, Ariane Akoulaï, ma copine privée depuis France, il y a eu un Hercule m'envoie tout babi la man à London City na Bossanité Freddy Loufoulouabou consolateur de cœur brisé quoi na kati ya France ya yo yango na papa na lingi bino mingi pourquoi pas mon boss mon patron papa Sibou Mutombo boss a pembe Oumela merci encore na moi mon baloza qui na sima caméra na lingi yo vraiment mingi metiti mazo sake bon mon Darling Love za kitoko bo merci na famille mbaya nyonso ba o nyonso baza libanda la lingi bino vraiment mingi bo soutenir car toujours Darling Love mais ça la soutenir hier et rosala bien makasi tokutani na émission ezoya check Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo